Na feti mutu aswaka mayele te menesika kolela ezongisaka mwana mayele na nzela. Alléluia. Lelo toye ponde kona biso Jonathan camarade na biso mbola les otala liboso. Lelo Jonathan atambola lisusu te. Lelo Jonathan azoyoka lisusu te. Lelo Jonathan aloba lisusu te. Mais Jonathan so le tali likolo elingoloba ekomi likambo ya yona nani nansa. Bien aimé, ezalaka makambo suta ko ekomela baninga ife pesa biso mayele. Mwana mayele bakisamaka tango makambo ezosalama na vie na ye. Nayebi ke ozalaka mwana mayele, nayebi ko ozalaka mwana ya respect, nayebi ko lakisaka penza ko ozalaka mwana nzala. Pesa Jonathan tango azalaka na bomoi azalaka pe na ambition na ye, tango azalaka na bomoi azalaka pe na bato ya lingana na motema mobimba. Mais tango liwa eye na vie ya Jonathan na ba camarade na ba parents na ba connaissance motu moko te akoye ko kote la Jonathan a intercédé ki akufa te. Donc lingoloba secret ya liwa isa likamba motu na nani. Alléluia. Kokena ndako matanga eleki kokena ndako ya fête. Pona nini? Pondapa matanga soye bisanga lelo eza tour ya Jonathan bongo lobe kozala tour ya nani. Ndenge tofandi boye moto ayebaka mokolo liwana asate. Ndenge tofandi boye moto ayebaka mokolo likambe osalamela ye asate. Nyonso wana ezalaka sekele ya Nzambe. Bien aimé, c'est mieux kobongisa na Nzambe par rapport à kobongisa na bato. Amen. Lelo toyekotala Jonathan. Lelo et comme une sika oga ina bakisa lolenge nanga. Mais lobi toyebi tenine comme la yonanga. Bien aimé, et c'est très important. Et songi samayele na yosima. On raisonne que lelo makamondeke comme salema na monde. Soko songi mukesima na ba 86, 84, 82. Beaucoup de moi na muke jeune à Koufi. Et ça va être moi difficile. Mais songa nata na biso ya lelo. Songa nata na biso ya lelo. A des fois yoko boya, mais ce qu'on bimi na balabala, on coûte na ba mire ba tie ba photo. Ya mibali o balekio na kitoko, ya baso balekio na kitoko. Mais yo soti kala kaka envie pona nini. Et ça va pona ba WhatsApp. Dada lobi na amen. Yaya. Tango nzamba so sa elo bolambo. Luka ndenge moko ya ko luka nzambe. Luka ndenge moko ya kolinga nzambe. Luka ndenge moko ya kosala volonté nzambe. Ezanga notre tarte. Tango nzamba so tiko na bomoi. Nzamba azalaka koko te maza papa ya biso. Tango so tika ngano na vie. Eza tanto songa moke totala. Est-ce que ngana leka ki Jonathan na nini? Jonathan oyalali a des fois les gars ngana kitoko hein. Jonathan oyalali lelo a des fois les gars ngana koyeba pe makamebele. Mais pour la nuit les Américains à Jonathan gâté. Bien aimé, zonga motu. Et ça la makamo esenga il faut zonga motu. Toyeka pour la côté la selke ya Jonathan. Même ça partie de biso maloba. Pour nous qui s'habillent dans ces zengeri. Le salameli Jonathan. Lobe kozala ya nani? A jonga na yeba ki Jonathan. Ezalaki ajouté. Na yeba ki ye mokie na maman na ye. Mais 25 ans après, les lois sont à côté de la matanga Jonathan. Passe na motema. Abraham akunda bana na yete, mais bana ne bakunda ka Abraham.
makambo na vie na yo oyo ifo yo moko songa soko songi te ezala mpasi lobi mpo lobi toyebi te na pokwa toyebi te apres enterrement toyebi te tomona baréalité esalama ya ndenge na ndenge toke kokunda me tosoki lisu toyokuta so matala mpona nini toyebi yo na ntongo lelo oya koyoka mwamba conseil ya moto ya mayele peu importe vie naza nango soki lelo nazokontinue kovivre eza nga te eza ye alors naza chaque chose asobi eloko leloko eza na ngonga nango eza na ngonga ya kosepela lelo toyei kotanisa te mpona baboyo babengamaka bavéritable ami na ye bazoyoka pasi na kati ya monanga ya kati lelo ami na nga nali eza place yanga koloba bilobaloba te balaka baami ya solo baza yo nanga tobengamaka baami ya Jonathan famille ya Jonathan lelo les autres passagers un jour nga na koleka ezala biloko mibale oyo nga noto koboya te atokangi matoi atoboko yoka te kosala makambo moni ya liboso ezali liwa etalaka niveau académique ya motu te yatanga mingi moyena kota na famille wana eza te non liwa etalaka te koza famille ya mbongo ya bapauvre non soki akokota akokota mpe asali kosala te la mort bakolopaka ye te la mort akipaka kitoko ya motu te la mort akipaka niveau ya famille oyo bino bozaleli te me akotaka na esika nyonso eloko mibale eza retour ya Jésus le roi ekipe eve te soki asongi nanu te yebaka liwa mpe ye un jour Lazare akufi la Bible dit que Lazare amemami na tolo ya ndako esika ya kopema liwa mpe lokola eponaka te ekoti na ndako ya mokoti na vi ya mokonzi mutambongo akufi ntango mutambongo akufi Bible elobi ke ake na enfer elingi oloba te ke mbongo ememaka moto na lifelo te nga naza riche dans le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? On pense que c'est mbongo non, mbongo c'est bien. Mais ça là mon suis dans le Seigneur. De mbongo nanga eza na bonzambe. Na nini na bonzambe. Mbongo ya koboma bande ko nanga te. Mbongo ya kolekisa ba membre de famille nanga te. Mbongo ya kobebisa baleki nanga te. Ne mbongo nazo swanzamba so pesanga na nzela mutoki ya musala na salaka nazo sunga na libota nanga. Amen. Amen. Tina nini nazo mbongo menasilisa bandeko na nyonso mbongo moto koliandana est-ce que tout le monde a sur le canal? Est-ce que Lazare a fait qui a surtout kaboye ayoki mongongo ya moto moka sobele la papa Abraham tinda ta Lazare acha mosapi na ye na mani aya kotangisela ngesika nga Lazare population Lazare moto eza makasi yo raisonner moto eza na place à moto olia senga ta bidon 5 litres ya mai olia senga ta kopo mobimba ya mai mais ya raisonner lobite acha ta mosapi ya bamba nzoka ne mosapi soko china mai ya ekomema combien de litres est-ce que ekosilisa pasi ya motema na yo ekosilisa te moto eza na kati ekosilisa te nyonso wana mpona nini azwaki oyo aye na mokili mais liboso ya nzambe zero yaya motomokazoyokaka abraham mokolo suka na kodiembela entele na makolo tokokota na ye yaya omikosaka soki tolingi tondima yo lelo ntango tokokunda Jonathan yo mpe ndima tokotisa yo na ye nzela moko mutabazawa nye esoki mutu moko andimi aza te de lingoloba moto na moto akomema mikumba na ye
Mais c'est le moment où il faut que ça ne pas y avoir à même la gabatoni kumba. Il y a un déchargez-vous sur tous vos soucis. Oh, il faut que tu te la pas Jésus. Les rois Jonathan, ils ont mis son anzela. Les rois Jonathan, ils ont mis sa moto. Les rois Jonathan, ils ont mis sa maille le nom de Sikanamo. Les rois Jonathan, et puis ça y a maille le nom de décision pour te y éviter. Ni négocier les manapoko à l'élo. To y éviter, ni négocier les manafins du mois. To y éviter la carte à famille, et l'autre on les a préparés. To y bien côté. À des fois, ça va permettre que dans ma tante Jonathan, qui s'est dit à sa instrument, où il va dire l'obélo. Amen. Qui s'est dit à sa instrument, où il va dire l'obélo. Dans ma tante Jonathan. Un jour, on va dire que non, quand on a eu un café, ça va cocher le film, mais il y a ma tante à l'élo. Na monté, il y a télévisé à Tchaka Malobale dans mon royaume. On y a quand même eu un café. Et voilà, on vous a raison de vous ça. Oya salama to ya koyoka. Ayoka. Oya salama to ya koyoka. Est-ce qu'on peut parler de Christ Papa ya ya langa. Corona ye na yo. Yahweh langa. Bana ye na yo, Yahweh, Yahweh na pusani ye, Jésus Christ, Yahya na ye na yo, Yahweh nanga, Yahweh na bairere nanga. Ngai yoka ngai kana kulela na yo ibisanga bilanga ngai na leli liboso na yo ibisanga kola na momo Yesu na fukami ibisanga bilanga Malba oyo ebimi pamba te natabusi vi na ngai na ndenge ya mabe yebisanga oyo yokelanga mawa limbisanga na songi epa na yo nazongi liboso ya bato te liboso ya bakamaradi te mawa Yesu yebisanga mpe mawa yango na songi epa na yo mbanga na présence na yo na kombo na Yesu Kristo tombo na yo. Merci pour la malomagnon, sur le tchaki na monokolanga. Na pesa yango epai ya libota oyo yo momisaki na ntongo ya lelo. Tala motema oyo ezoki, tala motema oyo ezwi décision, tala motema oyo comprendre ke esengeli nazonga epai na yo. Nzambe yamba ndeko na loboko no ya nguya, yamba mwana mwasi mpe mobali oyo na loboko no ya nguya. Mokonzi zongisa bolango na yo na vi na ye. Batela mikolo na ye nyonso na se na moi. Nzambe nakabi libota oyo ekufeli na maboko na yo. Mokonzi ekomami yo nde consolateur ya mitema ezoki. Console mitema. Reste ata na maboko na yo. Na bondeli yo ozala guide na biso. Na baprogramme nyonso etikali yo ozala mokambi. Lelo lobi éternellement na kombo na Yesu Kristo. Mokonzi pe mobikisi. Netolobi. Amen. Amen. Com muita dor no coração, venho falar de biografia de Jonatas. Avec la biographie à Jonathan. Jonatas Antônio Cava. Jonathan Antônio Cava. Nasceu em Congo Democrática. A Botami Lamboka Congo Democratique. Em 2000. Na 2000 ans. Dia 13. Dia Mokolo ya Misato. 13. De 13, s'il vous plaît. Dia 13 de 11. De 13, 11e mois. De 2000.
1900 et 2000 ans. Ele estudou, ele frequentou aqui, ele veio pequeno, na idade de 1 ano, aqui em Angola. Por aqui ele fez os seus estudos. Desde primeira classe até o seu médio. Jonathan Antônio Caba, filho de Antônio Caba e de Benedito Lussaqueno, querido pela família, querido pelos amigos. Jonathan Antônio Caba, conhecido por Tarcísio, Wana ezalaki biographie ya mwana biso Jonathan. Tomoye kotanga ngoni nyonso, mais eleki ebele. Eza vraiment ebele. Yango tolobi tika molimo ya Jonathan ebe manakilia. Ya bandeko ya bafanfare yambo tolekisa famille otofongola cercueil mpona mbala ya suka avant famille eleka avant bakamaradi na ye baleka totiki bandeko ya fanfare bana banzembo misato oyo bakobeta nyonso mpona Beratino,
Ndesi kato kokuta na biso nyonso soki tozongi biso nyonso avant kopele misasere ntango ekoki oyo tolingi tokobikisa maloba na yo tolongoli nzoto oyo na kati ya sale mpona komema yango na cimetiere tobongeli epai na yo jésus-christ otambola na biso elongo obatela mituka tokomata ozala shofere ya nzela oyo nguya nyonso ya baaksida ya lingwa bato ya kaselili ya moliki nyonso elonga liboso na biso wana libali babusani Nani tulinzame, ona nini wewe
Mapase uti wapi, kupe uti wapi. Nalibota nanga, minyoka uti wapi. Mapase uti wapi, kupe uti wapi. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Nami tuninzambe, ona nini boye, ona nini boye, ona nini boye. Nama moinanga, minyoko uti wapi, mapase uti wapi, kupe uti wapi. Nalibota nanga, minyoko uti wapi, mapase uti wapi, kupe uti wapi. Oh, ça, yo mobondi sinangai, natamo na pasi. Papa ngai na ye, ngai na bereni, ngai na pusani, sole pai na yo. Papa ngai na ye, papa ngai na bereni, papa ngai na pusani, sole pai na yo. Yo pesa nguya, yo pesa makasi, elongaranga. Yo pesa nguya, yo pesa makasi, elongaranga, ikawaranga. Nakukimela wapi soki otiki ngai? Yawe yo nde kimelo na ngai. Obateli na ngai. Obatela ngai. Sala na ngai, otika ngai te Yawe, obata ngai te, otika ngai te. Sala na ngai, otika ngai te Yawe, obata ngai te, otika ngai te. Sala na ngai, sala na ngai. Yo kupela kingai, yo talisinga nzela, imba haleluya. Ngikolo Yesu, haleluya na Yesu, haleluya na Yesu, gaina lingi ya Manueli, mwana gaite, yo so
Alléluia na Yesu alingi ngai nalingi kolo yawe soko pasi zekoli siwa yo kolonga na ngai te yo la kinga mpwele tenga inazwabo kufuyimba aleluya alingi kolo Yesu aleluya na Yesu alingi kolo daina lingi Atabato bakobo layo bakolinga satana yo lingi batonyo yo koboya mokote imba aleluya ngai nalingi Amanuele aleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu atukuimba aleluya Tarcísio, Jonathan, Moisés, aleluya na Yesu nalingi kolo Yesu totangi maloba na Nzambe dans livre ya Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er jusqu'à 3 totangi na kombo na Yesu Kristo. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. La parole du Seigneur. Bien-aimé, eloko na eloko na vie ya moto ezalaka na ngonga nango, eza na ntango ya kobotama mpe eza na ntango ya kokufa. Kombo oyo ndeko na biso azwi lelo ya ebembe eza kombo oyo moto moko te alingaka te bapesa ye, mais eza chemin par lequel Nzambe abongisa mpona moto nyonso na se na moi. Et la Bible ezoloba na biso na vie ya motu eloko na eloko ezalaka na ntango na yango, ezalaka na ntango oyo moto akovivre, na ntango oyo moto akosala makambo nyonso ndenge motema na elingi. Yango moto mayele Salomo lobi elenge jeune sepela na bolenge na yo, tambola na nzela ya motema nezotinda yo otambola, mais un jour Nzambe akobenga yo na esambisi. Bien-aimé, lelo toye kotika ndeko na biso Jonathan, toye kokokisa maloba na Nzambe kosongisa na mabele oyo utaki na mabele. Toye kotika ye esika oyo moto akoki koboya yango te, ezala riche ezala pauvre,
mwasi pe mobali esika oyo eza esika obligatoire pour la moto nyonso lelo te kotika Jonathan liwa eza na liwa ya soni te eza pe na liwa ya malamu te mais liwa oyo eleki soni eza kokufa mopagano po mokolo Yesu akoya baye bakufaki kati na Yesu nde bakosekwa ya liboso. Bien-aimé, le seul chemin oyo koyi kobikisa vie na yo eza koyeba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisa vie na yo eza kokaba vino na maboko ya Nzambe kondima komitika ke Nzambe azwa première place na vie na yo. Lelo ekomi likambo ya Jonathan na Nzambe. Lelo zolo ya ndeko na biso etali likolo ekomi likambo ya ye na Nzambe. Tolingi tozongisa nzoto ya Jonathan esiki euta outa na mabele okozonga na mabele tolingi tobondela epai na Nzambe tokangi misu na biso outa na mabele ekomi kozongisa yango na mabele kolabisa maloba na yo moma oyo na maboko na yo konsole motema ya famille renye na kati ya famille soit première place le conduire famille na makasi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé, lokola bana na Nzambe nayebi te koloka toyebi te na famille soki famille eza na liloba moko ya koloba yangola biso kotombola aninga banga maleki banga nasinake yambu ya kufana baba angoba yo kiti malade bago ya mama esika manaza bago ya dato balingi kasi bago ya kowela baweli bifana mama babengane mwasi Bana quartier bapitiana Bako kumbolo bongo ya bongo ya mama poba Nani alinga Ako kuna moto ya bongo na sanduku ya lolo Ako kuna mobola bansingi na kati Nani aleti moninga tono
Na pas na moyen quoi na ko déranger. Déranger on a moi point quoi. Abuja moi question ba yiba. Buka moi côté point. Buka na makolo. Yaya. Tiga salah. Abuka, atiga buka. Baya uzonga na buto yo kasi bazira. Kala buto lelo taboyoti mabubu tikono. Tangu sisi familia zangu Kota. Apa msala kota kuna. Así